Mondi na bino bokutaki nango na 2023 ya 666 bokoki kokota nango na 2024 te yango faut to arrêter ba démon nyonso na 2023 bo arrêter wana Facha lobi bokota te ba démon vous avez que ni Facha lelo to pesa confiance en sala malongo na deuxième mandat mais confiance au Facha sur lelo et ça ba politicien te c'est le peuple congolais Facha comprendre que ça ba politicien ko vivre voilà parce que comprendre le peuple alingi atamboli na ba côté Mobutu na kenda te voilà atamboli ba côté même ba belge ba komate voilà a découvrir na ba pique mais ba existaka a comprendre na ba pique mais pe baza na droit ya vie voilà moi Yannick Wenge soki lelo Congolais sobela typhoïde à cause ya ngobila répétez ça soki Congolais sobela maladie ba bengi typhoïde na ba rougeole koti na Congo eza à cause ya ngobila salini ngobila eli biso 666 ngobila tikeli biso ba poubelle na tous les 4 coins ya Congo bunyimbo yeko ngobila lingi biso ba kino to inspirer mu pepe ya bien te alingi biso to inspirer mu pepe ya ba fulu ya ba nye ya ba terrasse bangungi bapikaka biso butu mobimba à cause ya ngobila parce que bapapa wana basi kolakisa biso ke baza na esika ya bien te bamemeli biso salite meme ntina bongo ya bakinois soki kinois lelo akomi na systeme ya koyina ndeko na ye congolais à cause ya bangobila répétez ça soki kinois akomi koyina ndeko na ye kinois à cause ya bangobila na kosenga kaka na président Seni kadima na président Fachi bazokiselanga pululu aza jeune oyo sing pululu aza jeune oyo tokele nanu mawa topesa ye mikolo bakati bango mpo le congolais tozotia na mutu na biso kaka tricherie Yannick tozosolola masolo ya bien yo ozobeta masolo ya bapapa kizengi papa wana aza kizengi papa wana aza pede oyebaka te molere azaka pede molere azaka pede molere aza mwasi ye azalaki parmi bato oyo bazalaki basi ya ngobila kopi na bango nyonso na maye wo balobi Kin France Télévision nde makambo oza besoin otala bafilme ya bien otala baémission ya bien Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda ayayay balobi biso toloba mingi te tosala nde makambo abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne au monde bastana mo bosala na émission programme Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makambo Kin France Télévision nde makambo tosala nde makambo. Voilà, bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW. Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir choisi Kin France Télévision pour être informé à tout moment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Le Kouta na politique avec Yannick Wenge, Mototonda la Ribonzambe, Namarapo Nabino, Bakongolais, Oyo, Vivara l'Afrique, Engel, Tosola Soumakambo. Etali politique ya mboka na biso Congo bozaka tellement ebele botala biso ezamba liboso landa biso place bakomi s'abonner nyata wana ngonga notification kobosa na te okozala mobimba na bavideo koya parce que biso nde information eza la source. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission je reçois pour vous Patin Nzoko, le combattant tobete masolo après l'élection invalidé bato ebele oyo totiaki motema ya avec Patin Nzoko le combattant tobeta masolo ya invalidation oyo esalami na bagentili ngobila alingaka midiembika lobi parce que kombo na ye emonani te bato ebele tokosolola yango na kati émission avec Patin Nzoko le combattant na pesi mbote oza boyima na mission na ouais merci Yannick Wenge motatonda na bonzambe merci biso na opportunité opesinga na Kin France chaîne ezotala ma monde moment pour le moment chaîne bato bandimi yango ekangi ba chaîne nyonso na monde pour le moment voilà tolobi eza chaîne oyo ya jeunesse
jeunesse soko olingi ozwa makambo ya bien s'abonner na Kin France okozwa banews ya bepa ya Niki Wenge. Voilà. Merci mpe so na bandeko na biso nyonso bazosabone na Kin France. Bosabone. Toza na besoin tokóma na baabone koleka tous les chaînes, même koleka na RTNC. Voilà. Merci beaucoup, Pati Nzoko le combattant, Président Fachi, na moto à Mboka. Banda, tout ça qui propagande, mais tant à Bimim, bah, il faut ça l'émission. Les travailleurs, Président Fachi, mon cousin. Bote pe sous na Elon Musk, Eric Djenga, bote pe sous na Master Jésus et bébé. Balobi Djenga c'est international, mais Afrique du Sud mobimba. Et bébé nda kangiango, patron ko le kaba patron nyos. Master Jésus. Et bébé à l'équipe ango tout na mbongo na Afrique du Sud. Mutakoka na ya zalité. Ça fait monter na les âmes aussi. On a bossé sur combo, tozo ngala ya la mutu. Firenze le Sale. Firenze le Sale, mutomoko bien. Firenze le Sale, mutomoko bien. Mutu ya mbongo à l'équipe à parisien sur la mbongo. Voilà. Firenze le Sale si ko zali vraiment 2024 ça va né na yo, on va multiplier le souci. Voilà. Alors Yannick Wenge na yo ko lobeli makambu ya l'élection na pour Mukonzi. Félix Etanga Makasa la président. Parce que 2023 ezalaki année à 666. Répétez ça. Ezalaki année à 666. Si ma micro boye peut-être au Canada. Ezalaki année à 666. OK. Yango moni batu ya 666 moyen ba compte en 2024 ezalaki. Parce que c'est année à bénédiction. Voilà. 2024 c'est année à Kin France. OK. Oya kozwa makambu. Voilà. Yango moni batebele bakatani bata 666. Oh tout basalaki na Kabila bangobila. Babochap, Bamende. Bamomi wana tout bazaki bata monde à 666. Na momi o masuka, Fifi Masuka vraiment. Fifi Masuka ako atakatani tokozwaye. OK. Asamwasi on a servi des leaders, on a servi Moïse, on a servi Fachi. Wana soki azosala eloko ya bongo tokopiniri ye. Okay. Parce que ye azalaki exemple ya basi. Okay. Toboyi ye akota na kati ya maboko ya ba 666. Voilà. Toboyi bango bakota na 2024. Yango voilà. Tostoppe bango na 2023. Okay. Botikala na bamondi na bino ya satanisme. Boko kota na 2024 te. Okay. Année oyo ezali année oyo ya baaction. Ya bata 666. Il faut pas qu'elle ne copige la carte à prison. C'est que la micho bango so rumba chômeur to bata bato bazara Kabila la micho rumba chômeur to lo. Yani basa ba chômeur te le problème est anine. Biso ba congolais te ba kelo oni to ko sala na mbongo te. Voilà. Bato wana ba mbongo bazala ngo. Ba koki même ko sala ba bilanga, ba koki ko fongola ba compagnie ke afandi na ye. Voilà. Au moment na leso to kera na Congo, ezala mutu mo azala $1 million na Congo. Aïbe on sala na ngote. Voilà. Bon voilà a fongola kaka tali yango akangi. Mais sora tembongo wana na nzela e ko multiplier. Congo to sala ba terrain eza vide. Oko kene na ba Dubai na ba Chine somi ba tracteur. O bandi ko sala na bilanga. Lelo so to tali ba patron ba riche na monde. Eza bato ba sala ka bilanga, eza bato ba sala ka politique te. Voilà. Mbongo bato wana bayibi na Congo. Il faut ba investir na Congo. Bango bazo kanga na politique. Parce que bayibi eloko akosala eza te. Voilà. Soki bozala eloko akosala na mbongo wana te, bo soutenir Kin France, bo fongola biso ba plateau ya minene. Tozwa jeunesse to engagé bango na ba Kin France ba banda kosala. Lobi nango Kin France pe asala bilanga na ye, asala ba ferme na ye. Que Kin France asala bilanga, Kin France asala ferme ba ngombe. Po bozala ba mbongo. Boka makana politique te, riche politique asalaka te. Ngobila sali mambebe na Congo abongisi kisasa mais comme maman. Yannick Wenge. Soki lelo Congolais sobela typhoïde à cause ya Ngobila. Répétez ça. Soki Congolais sobela maladie ba bengi typhoïde na ba rougeole le côté na Congo eza à cause ya Ngobila. Ngobila sali nini? Ngobila eli biso 666. Ngobila tikeli biso ba poubelle na tous les 4 coins à Congo. Ngobila lingi biso ba kino to inspirer mu pepe ya bien te. Alingi biso to inspirer mu pepe ya ba fulu ya ba nye ya ba terrasse. Bangungi ba pikaka biso butu mobimba à cause ya Ngobila. Parce que ba papa wala ba iko laksa biso ke
bazana esika ya bien te bamemeli biso salite même tina bongo ya bakinois soki kinois lelo akomi na système ya koyina ndeko na ye congolais à cause ya bangobila. Répétez ça. Soki kinois akomi koyina ndeko na ye kinois à cause ya bangobila. Ngobila asali mama malaba kini bopeto bomona ngote atabilemo. Kini bopeto na ndako ya ngobila tola kisasa mobimba. Po kisasa soto kenga na lelo salito ezala kisasa. Biso keti sazali na caméra. Lobi yango beli tifoidi. Répétez ça. Lobi yango beli tifoidi. Yango moni nzamba lobi mondi na bino bokutaki nango na 2023 ya 666. Bokoki kokota nango na 2024 te. Yango faut to arrêter ba démon nyonso na 2023. Bo arrêter wana. Facha lobi bokota te ba démon. Vous avez que les Fachi Lolo, tu peux faire confiance en ça, maman longue na deuxième mandat. Mais confiance au Facha Zulelo, et ça va politicien, c'est le peuple congolais. Facha comprendre que ça va politicien qu'on vivre. Voilà. Parce qu'à comprendre le peuple a lingué. Atamboli na ba côté Mobutu na kendate. Voilà. Atamboli ba côté même ba belge ba komaté. Voilà. A découvrir na ba pique mais ba existaka. A comprendre na ba pique mais pe baza na droit à vie. Voilà. Facha comprendre que na koki ko bengala bino nyoso mais na kotikala na peuple. Voilà. Quand on parle le peuple envoie la jeunesse congolaise. Nazal sous na poste ya ba papa ya ba 60 te, ya ba 50 te, j'ai besoin de travailler avec la jeunesse congolaise. C'est pour cela Facha Lobi erreur na salaka na 2023 na kosala ngoli susu te ya kokanga ba miyibi oyo babengami na kombo ya bakabiliste. Yango Lobi na 2024 il faut qu'on clean bango nyonso en désordre. Yango Monika di Malobi na eko comprendre ba député belé o ba le kaka na parlement peuple a votaka bango te bano makande bango on a kadi mamtalobi peuple sa lemba batu oyo yo monite na mwanda peuple azo sepela po bo chape bakati ye ozomona ke nzamba kiti na Congo et comme ya ba congolais. Voilà. Et comme ya ba congolais. Mais la congolais msubo bazo manifester que pouvoir ou on a pouvoir ya Moïse Katumbi, ya pouvoir ya Martin Fayulu, Facha Yibiango, Tricage Salami, Yoro Lobani. Yannick Wenge, Moutasala politique qui a offert, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Quand on parle de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, tozo mona mbalamako IDPS. Voilà. Après ça mutelo côté. Voilà. Il faut baleloyo. Pepe nyonso azobima na balabala na kombo ya basia oyo basala pendant 18 ans. C'est l'argent. OK. Bazopesa peuple wana mbongo. Babongo bango bayibaki bayeko comprendre soki botiki biso peuple oyo Fachi akolesa biso chaque jour ekolo ya mungu na prison na makala. Yango balobi peuple bozwa mbongo toyibaki bobima na balabala boyebisa Kadima azongisa biso na parlement parce que tozala besoin susu ya mbongo te tokomi na besoin ya kovivre na bino en paix parce que oyo ezoya lobi ya 2024 Fachi abimise elongi ya Mobutu abimise elongi ya Muzo le père abimise elongi ya Lumumba abimise elongi ya Etienne Tshisekedi abimise elongi ya Thomas Sankara et comme danger pour na biso ba miyibi yango ba komi koluka peuple a venger contre Fachi contre Kadima Kadima pa lobi na bango Luvundu ekosimba te monde ya 166 et koki kokota sur na 2024 te. C'est ça le problème. Otala ki déclaration Moïse Katumbi na otala ninga sa adresse ki na nation ninga lobaki ba Tshisekedi Salami Félix Tshisekedi a zuka akadi ba mutuna chewa na po donc eza théâtre Salami ba anile élection to Salama. Yannick Wende discours ya Moïse Katumbi yango moni bo occidentaux moyeba kotele zalité. Voilà. Jusqu'à maintenant bazobenga ba écrivain na bato basala français ba expliquer bango Moïse azoloba nini. Répétez ça. Bazobenga na ba écrivain na bato basala français Moïse azoloba nini po bazo comprendre maloba azoloba te yango eza pasi kozwa mutu lokola Moïse a dirigé biso langa azoloba toyebi te azoloba ki latin
to azoloba ki français to azoloba ki swahili to azoloba ki ngala ti sikoyo bamindele bazo comprendre te c'est pour cela la communauté internationale et ABC mais c'est il faut c'était il faut arrêter ba discours na yo parce que ozali quand même oza incapable incapable ezali kaka te kodiriger Congo même ina maloba na yo moko ozopese yango te ozoloba nini ozoexplike biso nini discours na ye alobi ti sikoyo bato bazocomprendre te Moïse azoloba nini donc bato bacomprendre Moïse makambo alobi te yo moto ocomprendre azoloba makambo ya élection mpo atangaki nkombo ya seni yango ocomprendre alobi l'élection mais soko obandi le début jusqu'à la fin ozocomprendre te Moïse alobi nini tala discours ya Etienne Tshisekedi ya muluma na 2011 oublie le problème oyo ezopesa Moïse ipasi yango wana yaniki Moïse aza congolais te le problème na biso bacongolais eza eloko oyo balondela biso motema mabe motema mabe wana eye a cause ya nzala à cause ya bapoliticien na biso depuis Congo était Congo bapoliticien congolais bakoka komaîtriser nzala te ya Congo ya bapeuple congolais Congolais akoma ta uti Braza aye na Kisasa okokomprendre ke moto oyo azalaka awa te nde yango wana bacongolais motema mabe elata bango nzoto akoprefere ke asoutenir chaîne na bapaya ke asoutenir Kin France azotala ke lelo soki Kin France Yannick akomi patron eza mpona bana na ye oui même nzambe alobi yango afolongola lititi na liso ya moninga afolongola nanu ya yo avanga na lesa bino fo ndako na nga ezala nanu bien eza problème te tomonaka banigeria baza le peuple noir oyo bazokoma riche à cause ya bolingo soki ndeko na ye acrée business il faut basoutenir ye mais congolais soki ndeko na ye acrée business il faut babwakela ye makala moto ole babwakela ye bafleur bazoloba nga na soutenir Yannick mpo akoma riche nga na soutenir Fachi mpo mama Masa akoma kitoko mpo mama Denise Nyankero matame ekokota seka oui avant Fachi abongisa biso peuple ifo atala esika uti nanu mais soki tolingi Fachi akolongola biso na misère parce que ye aza mwana libanda ayebi ke le peuple congolais aza peuple oyo aza peuple hospitalisé aza peuple à désordre te aza peuple oyo il faut la créer na 2024 Fachi alobi peuple congolais akoli en désordre tokobwakana basoso bibimba bato baoloba mpona badolar social nde bato baobetelango masete makasi Yannick Wende le problème ya dollar etali Fachi beto te etali biso peuple congolais tofandi en Afrique du Sud totikala komona sud africain azoteka eloko na prix ya dollar atekaka eloko na prix ya reine le peuple congolais fa tia na mutu na ye il faut tokoma na système ya koboykote biloko ezouta libanda soko okei na balibanye na bacongolais bazoteka eloko na prix ya $10 ole batransfert $10 wana franc congolais nde kosenga dolari elungwa na mato ya bacongolais en désordre tosalela franc congolais nde okomona dollar ekokita parce que peuple akokipe lisu dollar te eza ma problème ya Fachi te eza problème ya babusinessmen botika koteka biloko ya dollar boteka biloko ya franc congolais bozozwa mbongo na biso bozotia yango na valeur te tokokoma na système tomoni yo na dollar na poche tokangi yo dollar fait comme monnaie à banque ekokoma su monnaie ya poche te policier amoni yo na dollar na poche fo bakanga yo dollar fait comme monnaie à banque réserve ya banque nde kosenga ke franc congolais et comme monnaie oyo le plus fort na kati Afrique nde reine ekoma voilà je crois bandeko ebele baolanda biso na miniti oyo bato bacongolais ebele
basepeli mais bato ebele bana bapanique na badepute na bango oyo bapesapesa bango mambongo batiaki motema bakozonga lisusu na parlement bazongi te panique eza na bakongolais bazoyoka mpasi ndeko na nga boye parfois tokonesaka kozonga na te ya faci baomona lokwa faci aza dictateur donc ndenge mobutu azongi na pouvoir bato baomona bongo okoloba bango nini omoni élection ekoya na États-Unis babengi Kadima azala wana répétez ça babengi Kadima azala wana mundela lobi c'est la première fois dans le monde même en Afrique élection le kaboye dans le salamate bato wana balungwe baza bato peuple afotaki bango te batiaki mbongo na bango en jeu même tobengi bakabuya même bapite kasadi mais na kosenga kaka na président Seni Kadima na président Faci bazongiselanga pululu aza jeune oyo zing pululu aza jeune oyo tokela na numawa topesa ye mikolo na bakati bango pour les Congolais tozotia na mutu na biso kaka tricherie bon papa Molaire Yannick tozosola masolo ya bien yozobeta masolo ya bapapa kizengi papa Molaire papa wana aza kizengi papa wana aza pede oyebaka te Molaire azaka pede papa Molaire azaka pede na ndeni Molaire aza mwasi ye azalaki parmi bato bazalaki basi ya ngobila bon kopi na bango nyonso na maye wo bazongi bato normal lokola nga na yo okoki kobeta mpe Molaire mbata na nzela pa tokela la police bakosambisa ye nga na ye ka lokola moto moko ezala boshapa azobanga na ndako ne bapolisier tu balungwe bakomi lokola bato lokola normal nga na yo bakomi kokima bandako na bango bakomi kokola na botel eza ya sécurité parce que balobi na bango bokokatisa te bala fleuve te ata ngambu ya ngola bokokende te bozala makanisi ya mabe vers République démocratique du Congo toyebi ke balobi soko moni mwana soso azovimbana seke mama na ye aza na se mama na bango Hippolyte Kanambe alingaka kima ye na Afrique du Sud akozwa diplôme tolobi diplôme ezalaka te na Afrique du Sud okozala wana osibir makambo oyo olukaki. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc je crois que otala biso kaka na minute oyo message ezani na bandeko ba congolais o batala ka biso na chaque moment bandeko ba congolais avant to comme na message connaît nanga na minute oyo obi kazo préparer guerre azo koma na ba rebelle na kuna ba préparer ba renverser pouvoir ya président Faci bango Yannick Wenge Kagame Kutu aza président aza na mbongo aza na armée akoki te bongo un individu lokola ye aza tala mbongo te le problème eza nini bakongolais toza facile à manipuler par l'étranger soko otali papa wana mokolo mandefu ekomi lokola moto azobetisa nsima poussière ya nsima ekangi ye na mandefu ozokomprendre ke papa nazoloba maloba oyo eza ya ye te ondire na nsima batie ye munduki balobi na ye loba oyo ozoloba oyo tozotinda yo parce que baza facile à manipuler ye bazobenga ye na nkombo soki ya nanga ayebi na lokito ya masasi te colonel nanga azalaka deja rebelle oyo bakatakatanga bango bazalaka na Gédéon Kingu yango nazoyebisa na Faci 2024 eza nde esu ya mawa te nazoyebisa Ledi Kapende oyebe esika Gédéon azali na zamba na lombangu nyonso efokele kozwa Gédéon kuna esika azali bazali na John Numbi bazali na badepute bele oyo ya Kabila bakei kofanda kuna il faut matisa biloko tobengi Sokola 24 ye amata atala bango na nyompi akitisa eloko tobengi kifunda wana eboma bango en désordre tokomi na te ya makila voilà pasi tokopesa message tokabona message ezala bandeko oyo nyonso bolandaka nga pati nzoko toza parmi chaîne oyo lelo epesi Faci voix koleka monde mobimba Afrique du Sud à cause ya Kin France campagne oyo tosalaki tolobi ba diaspora bon voter Faci en désordre Faci amoni yango que les combattants Afrique du Sud
baza le meilleur combattant au monde. Baza pe le meilleur peuple au monde. Fatia lobi fa travailler na jeunesse ya Afrique du Sud. Baza la bolingo ya mboka, baza pe la bolingo na ye. Soko olingi Fachi olingi pe na mboka. Message ezali jeunesse sud-africain, jeunesse congolais, biso tout na sima Fachi, tolinga ye en désordre. Pour ça moi na mboka. Voilà. To s'abonner na Kin France Yannick Wenge en désordre. Toya ebele. Ba abonner na biso, ba riche na biso ya Kin France, bola kisa biso ke bozalaka na mbongo. O nyonso azalaka na Kin France, aza riche ya Kin France, toza la besoin ba sponsor. Toza la besoin ba sponsor. Ba sponsor ya ba riche ya jeunesse. Boya ko s'abonner na Kin France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Patine Zoko, les combattants vivant ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour votre fidélité. Et Zambala Liboso, émission et les émissions congolais, tu as un combattant congolais, on va vivre partout dans le monde entier, surtout en Afrique du Sud. Et ça va à l'émission, parce qu'on va s'abonner, cliquez et nous avons mis ça, on a une notification, ce qui on y a toutes les missions et aux Ali Mobimba, na Kin France Télévision, on met tout ni, batoba na Kin France, on a Olanda Ronde ni, na seba commis s'abonner, cliquez on a notification à Liboso, ou cliquez en haut, ce qui mange côté, aux zoom à la chaîne, oyo, batouba, c'est pour la na minute. Maman na biso pe maman Bobila. Maman Bobila dawa, maman Bobi. Maman Bobi. Dalina, maman Bobila dawa. Maman Bobi. Toujours na Kin France Télévision. Akangi Kin France kotaba maman. Merci. Yenem Takangi. Merci beaucoup à maître supérieur. Merci beaucoup à Gérard Wenge. Merci beaucoup à Curtis. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuka ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Tout sala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge be. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne à mon master mort sur la même émission trop bien. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. Kin France Télévision, ne makam. Salande makam.